Voilà, bande Congo yombuka kimbangu wa monela kimpasi lelo ba Congolais ba wangani. Congo oyo mboka kimbangu amonela kimpasi 30 ans de prison. Andimaki ba beta efu. Andimaki anyo mapona Congo. Alwakete Congo mboka na ngai bako panza ya wote. Mamaki pambita andimaki konyokoma. Mbuta mpadi andimaki konyokoma. Yasolete lumumba pe aye alobi ngai Congo na ngai. Ah bana mama. Muse pe aye alobi ngai pe na lobi bandeko to bunda poete bato ba ye na biso baza bato bape. Mais ah bandeko bana mama. Oyo nini ezali koleka na miso na bino. Liboso na miso na bino bozali komona ba ko beta maboko. Ba ko sepela. Ah, FCC Koufi. Ah, Pepe perde Koufi. Ah, Kabila c'est fini pour ye. Eh, bana mama. Boke ba moto ezali koya. Ya sole ezali lolaka mbuluzi kimbango. Toyaka, lobi to lobake, voilà bandeko, maloba na ngai nganga. Lobi na koloba yango. Tozali awa, tozali komona ya sole te bandeko ba rasuli Congo, ezali lolaka mbuluzi kimbango. Oto yako kobeta mbela. Bandeko boko kama boko lobete. Ah, Pinga na yeba kitende ngente tango to baniko loba ya sole zake lokola tango na Noé. Na tango na Noé ya sole te ba musupa bazalaki ko finga e ko beta e kara. Oyo ba yokela ki bazwaki oyo esengelaki bazwa. Oyo ba yokela ki ete balelaki. Yango tuza koloba bandeko ya sole ki ezali pasi ya ko bate. Ya lelo tozali koloba ezali plus de 6 décennies. Plus de 6 décennies, oyo bana pe na Congo, bazali konjo comme balobaki ete Congo ezwaki kimpwanza. Congo ezwaki kimpwanza tope, lelo balobaki kimpwanza indépendance. Ah, indépendance yango to komona Guterres, oyo Antonio Guterres alobi te Congo ya ngai. Leila alobi te Congo ya ngai. Oyo mususu nani mususu oyo moto yo o ba bengi soki camarade ya Dan Getler. Alors oui, Congo ngabo ya to kabola na bino ba intérêt ba multinational bango nyonso États-Unis lobi Congo ya ngai et Allemagne tout ça et bongo bino ba Congo le bolobi ya sote biso ba Congo to lobi te biso de linka ba Américain ba kamba biso to linka ba Allemand ba kamba biso to linka ba Belge ba kamba biso mo to kokate biso to kokate bo ede biso bo sunga biso bo yaka bo ya lisusu ah bana mama eza ya pasi na mawa ya solo kito beniko sina mayele ya kopeta mbele na bandeko na biso ya solo moniso ta ko vivre na bele ko Congo ezali azate ezali salamate balona mbuma balona nzete ebota mbuma balasini nango ekenda mbuma yango toza kolia yango mbuma yango banani balona ba politicien bandeko na biso ba évêque ba pasteur ba oyo nyonso bazana mawa ya peuple Congo te ya pena Congo te pasi na mawa bango bakantike ba épargner bango bakantike bango bazama na munzoka te. Le coup à personne ne va se retrouver dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Personne ne sera la tête haute pour dire que oh on a voix mi. Botala comme c'est le tout na bino. Beaucoup moins na bango nyonso bazo kanza bazo daku bazo mona bazana ba millions ba mona ba voiture mais ce sont des grands perdants. Ce sont des grands perdants. Et qu'on servir des leçons aux autres. Mais je ne pense pas et bannir comme dans la RTK et servir des leçons des autres. Mais il y a sur le tebandeko bato nyonso to kakine poke ya mungu
l'époque à Mobutu, tout le monde qui va Mobutiste ébélé, bah on a qui Mobutu. Bah on a qui Mobutu na mikolo na suka. Rappel, je vous rappelle. Bah on a Mobutu, bah qui va bomana qui c'est fini pour la Mobutu. Et rare, et ça n'a pas qu'une tango musée aïe, moto moko à kota qui faille à musée. Na on rappelle bino ba deko boko ba lobi que non, a rappelé qui biso toto yeba qui na biso. Tango musée aïe, a joko bele moto moko. Tina to tanga ba komo te bo luka bo yeba. Moto moko à kota bité moto mayele. Yeto tika été. Il faut pas l'écarter. Benda ye penda yeba qui politique à Mobutu bien. Surtout ti wana toko longa. Bozoka nga bien. Bozoka nga bien. Surtout tiana toko longa. Bon, musée c'est vrai. Oui, ben musée a dit OK, appelle. Aye pe wana patiwa. Avanda ki wana. Afo mo report. Tout ce monde. Bakoti, kengo wadondo, bakoti wa mukolo wa mpongo, bakoti. Bango nyuso bazaki l'époque Mobutu, bakoti tout autour ya musée. Sauf Mobutu, ye moko. Azate, ba chauffeur à Cordia. Ba chauffeur ya Cordia. Ba songi ba tamboli. Tina de l'époque ya. Oya Joseph Hippolyte Nambe, bazalaki. Na ye. Bandeko, on ne se ko le kanakate ko le Congo, ezambala di bosote. Et vous en appelez à Soukate, la série continue. Nous avons rappelé Bino. Pour bandeko, ba na ba chaîne bazali wana ba yeba l'époque wana te toujours ko rappeler Bino. Mobutu akei, ba to na ba tika bazali. Bazali na ndelo. Paf, va continuer. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Yango to ko lobake kaka batu wana bozo betela maboko batizane bakan bakomi ko betana bisote yote bangonde bazali ba hauteur ya destruction ya Congo. Ce qui Congo les ont bonga depuis de 6 décennies et l'homme blanc les occidentaux ba yebi ke pona ko bloquer baton mboka na développer to pesa ka confiance na nani na bande ko na bango ba bengi na kombo ba politicien na ba pasteur na be vecto kangana bango to pesa ba confiance effectivement ba pesa ba confiance et voilà nous voici là on continue la série continue nous allons voir bandeko s'il vous plaît il est temps que chacun de vous avec vous comprendre l'introduction de Tchenabino boyo bazali kosela ke ya solo ba décider ba ya basula biso ba décider ba ya na plan ya kitoko o ba esi bino ke non c'est to profiter na histoire oyo ya na kazi terme mobo d'utiliser comme ba de l'équipe oyo l'ambassadeur des États-Unis ayaki nango alobaki yango na kanisi bandeko toyo kaki alors bandeko na esi bino ke y a un plan satanique diabolique qui se prépare bandeko boko vivre yango toko vivre yango awa na miso na biso ndenge ezali koleka bozo sepela na note bo sepela bien bozo sepela na note oya ya minene eza koyela bino moto eza koyela bino mingi bakokamwa qu'est-ce qui s'est passé mais to kanisa te poétique na mutu il faut bozalaka na la vision botalaka mosika qu'est-ce qui vous arrive s'il vous plaît bandeko botalaka mosika qu'est-ce qui vous arrive alors tokotala o nini ezali koyela bino bandeko o eza koyela bino ezali nde ya pasi na aloba bino nazo milongola te na milongo te ezali koyela biso papa salo komi komilongola na yo biso tiki biso moko na pasi te o ezali koyela biso ekozala pasi mingi po ete mingi na kati bazali koyeba te ke moto ezali koya problème géopolitique et Congo ba mingi ba bosani yango bazo kota ba distraction oyo mindele bazali ko sala plan mindele bazo ko sala surtout Mac Ama les américains bas bomba mena sima na kati na cuisine baza ko lamba bazo pesa pato bazo servir plan oyo Mac Ama zo lamba azo pesa ba congolais bazo ko servir bilo oyo to ko biso ba congolais te bi ko lamba biso to ko lamba o peta maboko na parlement mutaza ko lamba kuna nani Mac Ama ambassadeur des États-Unis ba américain bat baza ko lamba bozo mona bango tabi soki bomoni ke biso lamba boko baye mingi siko yebi mutaza ko lamba biloko bokolela baza ko lamba bino bolia kaka bo sepe biloko ngwe ngi bo sepe na malamu toko tala poete les parlementaires ignorants ou baza na kati ya parlement baza ko yeba te parce qu'ils sont limités les dangers oyo poeta ko gete biso bango baza ko mona danger ko eza ko gete biso baza ko mona te baza ko sepela bako esi Janine Mabunda bravo
beaucoup Jani Mabunda bravo bozo quoi ça Alexis Thabo Mwamba Jani Mabunda azanani tout rwandaise bravo Kabila nani Alexis Thabo Mwamba nani Burundi bravo boko quoi ça bango nyonso et bango nyonso pe bazape mayele bazo ba donc c'est à dire que la maturité politique na kati ba parlementaire na kati ba politique congolais exact à peine même 10 ans 20 ans ba bossen na bango le passé ndenge nini ba renverser ki Mobutu ba yé comme ba libérateur ils sont là ba libérateur ba nyokol biso pendant plus de 20 ans ils sont là ce sont des libérateurs qui continuent même si nous déjà rappelle les libérateurs continuent ils sont là avec vous. Alors bande ko to sera bino de vous abonner massivement sur notre chaîne ba like na bino et c'est la biso madame po été autour de la capino et c'est la cas juste exact beaucoup vivre pas longtemps vous allez le vivre vous êtes au tête tembarbi que à vivre des pour na kanti bateau tout le monde gongi ba ko taper ba bité ti kama kamuno na biso tsana bonne voie ya solo beaucoup vivre ngo bo aso ah ndeko na biso leki na biso papa na biso sayala alobaki likambo mettre ça qui prie dans la montée attention naza koloba boyoka donc batona ba kwesi mabunda Janine Mabunda batona ba kwesi Alexis Thabo Mwamba ba kwesa ilunga kamba non so très bien Hippolyte qui observe hein? Attention surtout bino ba diaspora attention to kota na ba wana te parce que le système oyo et salama wana Alexis Thabo Mwamba kwei nani akokweya Janine Mabunda akwei ilunga kamba akokweya bango nyonso bakokweya mais Kabila et les systèmes sont là encore là au Congo Kabila et les systèmes oyo tokolo ba multinational autre sabino Monisco azawana bona ndabiso d'information lelo po boko yoka oya minene ezali koyela bino liboso. Voilà, nous sommes allés prendre une stratégie d'effacer MCC et PPRD. Donc, c'est la stratégie, pas effacer MCC, pas effacer PPRD, parce que l'image de Bango est amabée. Mais ce qui va effacer l'élément, va effacer le bateau et bazar na 4 MCC. Et bateau bazar na 4 MCC, va changer l'étiquette. Bah, nous ko bongwana. Bon, na voilà, c'est une image moko, on a mona kindenge, bazar ko bongwana. Ba ko bongwana ndenge nini. C'est là où tu as la image moko. Oh, batindra kingai ndenge bazo ko bongwa bota voilà bon maintenant ba bongwa ni na quelques minutes bota voilà ndeko ne peut akokende longo na lobi ba kokende longo te bazali wana bazo ko saraka ozumo ba le figure des hommes changer alors ce sont des étiquettes oyo eko changer devant oyo ndenge ba changer qui n'époque ya Mobutu devant vous bandeko baza ko beta maboko totala ndenge maboko wana eko sila eko disparaître totala biso na bino po ete oyo ezali koya c'est l'union sacrée. L'union sacrée, tout le monde va aller koyaba pour rejoindre l'union sacrée. Bokoyo kadek to so bino le tout. Bino pour te biso za bateau to kundo là. L'union sacrée arrive. L'union sacrée là, là. Mais est-ce que souvenez-vous encore à l'époque de Mobutu, personne va me kolo bazali awa ba yokate que l'union sacrée a existé. L'union sacrée zalaki. Vous voyez bien on était l'époque à Mobutu. Et les résultats étaient quoi avec l'union sacrée de Mobutu? Vous pensez quoi? Ils vont inventer la roue? Non, mes chers amis, personne ne va inventer la roue. C'est la roue qui est là, c'est l'histoire ne change pas, c'est l'histoire où nous sommes vivants, na Congo, où ça continue dans le lot. Il suffit que nous sommes en 21e siècle. Mais non, mais franchement, est-ce que tu ne veux pas cerveau la sauter? Tu fais le sauter. Comment pouvons-nous laisser faire devant tous ces gens-là? Parce que tu peux devant nous, surtout la diaspora, la diaspora, parce que c'est ce qui nous arrive. Bandeko ya solo eko za passe mingi po ete oyo ezali koya ezali ya pasi donc bozomona ndenge nyonso eza kosala maliboso na bino ça se passe devant vous et bino bato bozobeta maboko pe bakwei arrangement oyo
il y a suite, il y a continuité, salami, boye bien, un plan secret, ou une stratégie bâtie en place. Toko zako vivre yango, toko vivre yango, nama bele Congo, oya kundimate toko mona, ndenge parce que ce sont les mêmes acteurs, bazo changer kaba ticket, les tickets, balo tete, ngala longo na FCC, na sous-besoin na ngote, FCC na bote yango bako finga kabila bako sala nyonso, baye bokota na katia union sacrée. Oyo, baza koyeba te, ndenge expliquer bino que l'époque Mobutu, et sont les mêmes jeux et les kaki. Alors, bande comment na someko le Congo, nation na bino que consigne pesami que tout le monde va débarquer na bateau au bazaraki na ngona Congo ya PPRD FCC. Consigne pesami Kabila a cédé à Pessi consigne. Alors oui, allez, moi je me déplace, allez bino nous sommes on va faire semblant. Allez bokota kuna. Bat bazo CP là. Oui, on gagne le terrain. On gagne le terrain. Ils viendront tous là. Voilà tous CP là, bazo CP là. Surprise à tes causes à la passe. Est-ce que yo peuple oko gagner nini na katia oyo za ko sala comme plan? Bon nous kaboye baka déjà maintenant que dans cette histoire là qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que nous allons gagner? S'il vous plaît bande ko panza bande ko susu o bazala katia bo bunction des ignorants baye baka ke ignorance na bango e ko futa ba vie na bango. Ba perdre la vie na bango à cause de l'ignorance au bango bazala. Bande ko à cause de l'ignorance botala eloko nini elekaki na katia Kolwezi. Kolwezi et Yambaki Hippolyte Kanambe, tu as bien quelques images à Kolwezi, comme ça, boyeba, et le konini, et les cas qui n'a Kolwezi, ou y'a le baki qui Hippolyte Kabila a copimate, Hippolyte Kabila, Azi, a Pepo, Akei Wapi, Akei Nakati, ya Kolwezi. Tomona ki ye moko, inde, amati avion, Akei Nakati ya Kolwezi. Nakati ya Kolwezi, totala, en image, ou nini, et les cas qui. Qui porte les raïs, l'action est là, il vient d'arriver, Mikaka, Joseph Kabila Kamande, il est là, au loin là-bas, la terre de ses ancêtres, le nom là-bas du gouverneur Richard Liège, dans son signal, il est là en fait, Mikaka, fort bandit, les pacifistes, il est là, au loin là-bas, et la terre s'arrête, et les étoiles s'arrêtent. Voilà, bomone Kabila a commis nakati ya Kolwezi. Amataki avion nakati ya aéroport ya nchini, amataki wana ake nakati ya Kolwezi. Nakati ya Kolwezi totala nini elekaki tototiela bino en image, nini elekaki nakati ya Kolwezi. Botala na bokebi nyonso, Na bisi bino observez bien. Ba drapeau nini boko mona oyo bakei na akei ya Hippolyte Kanambe. Bolanda na bokebi nyonso. Totie bino déjà image comme ça botala. Loko nini ezali koyena bino liboso oyo bandeko ebele baza koyeba te botala. Observez bien à la porte d'entrée botala ba drapeau. Ça chauffe à l'aéroport de Kolwezi. Les raïs Chikanga va atterrir bientôt là. Ils sont bien à l'aéroport de Kolwezi. Bomoni drapeau na liboso totie pause. Bomoni drapeau wana liboso na porte. Drapeau ya UDPS. Drapeau ya UDPS na porte ya arrivé. Na porte ya arrivé ya oyo ya Hippolyte Kanambe. Bomoni drapeau liboso eza ya UDPS. Bomoni drapeau eza kopepa liboso ezali drapeau ya UDPS. Oya kolobake amonaki bien te toko telemisa bino. Voilà, botala wana bomoni sur image drapeau oza komona wana ezali drapeau ya UDPS. À l'avant-garde ya Kati ya Akei ya et ya Kabila. Na Akei ya Kabila drapeau ya UDPS. Alors allez-y comprendre bo baza moto imangongi bayok akecho sabino ke y a un grand complot. Un grand complot et c'est quoi la biso na mabele ko. Moni drapeau UDPS. Alors nous allons vous expliquer en passant que voilà, bon image drapeau UDPS dans drapeau tout et que oyamba Hippolyte Kanambe. Les grands complots, ils ont salama y a pas occidentaux. Les occidentaux des multinationales,
la MONUSCO, l'ONU, baza na kati ya makambo. Oyo boza komona wana. Félix na Hippolyte Kanambe baza na kati ya makambo oyo. Nyonso wana basangani bloc moko avec les Malanda, les députés, bakolite na bango, oyo ba soi-disant ba politiciens, ba opposants, ba politiciens sont tous là dedans. Ba dikola. Nyonso basangani contre qui? Contre yo papa, contre yo peuple Congo, bena Congo. Bango nyonso il faut pas maintenir système oyo esala na bango pour être peuple à la mukate. Bango biso zo la musa peuple, la muka bande ko to tellement to bunda ba politicien congolais ba to kota ba stratégie. Oya bimisi mo ba ye pena bongi pena zala na place Kabila ye. Oya le bilikambo ye pena muta ko sauver biso. Joka te zali ba che o ba zali ko sala bo moni drapeau ya IDPS avant-garde oyo bakeko yamba Hippolyte Kanambe na wapi na Kolwezi. Bandeko moso alobike te topekisaki yake de Kolwezi te topekisaki ya bimati bandeko bolobaki bandeko bolobaki mingi. Hippolyte Kanambe akomi lelo na kati ya Kolwezi. Quelle est sa position? Est-ce que Hippolyte Kanambe akomi wana na kati ya nani oyo na kati ya Kolwezi ezali kake ko sepelisa bino to azali na plan mosusu oyo ezali ko bombama na sima na ye ezali top secret. Top secret, c'est-à-dire que bato nyonso bazali ko bomba na sima makambo nyonso catastrophe eza koyela biso liboso po ete ya kotala ke bato baza ko bomba na plan ya Kabila na Félix Tshilombo yo yebi yango te. Oyo mosusu boza koyoka likolo eza ya ateto basinyaki yazwa présidence ya sala boye mais oyo penze ebombanaki boza na kati ya surprise bino nyonso eza top secret na kati ya biyo na duel na bango basalaki bango mibale. Alors Félix na Kabila bayebi makambo baza kosala esika baza komema biso ebele na kati na biso ebele na kati na bandeko bakolela nango parce que oyo nyonso eza koleka na kati ya Congo bato ebele baza koyeba teke ezali plan oyo batie babi tokokende boye e tokosala boye bango bakolanda boye bango nde bakolanda biso tokoloba boye toyoka nano Hippolyte Kanambe akeye na kati ya Kolwezi alobi nini toyoka nano. Nimekuja kumwambia jambo, kuambia ninawapenda sana. Voilà, Elobin de Konabiso, alors l'immédiat kiadi. Alors, maman pana loba kele ramuna ngolube, tala batio bundela kabangolu, tala batio bundela ka, et ça na passe oh, ya solo na bundela kabate batako ba yimo. Alors, nani a contribué recette ya Kabila na kati ya Kolwezi IDPS do faire partir na kati ya stratégie bomoni ba drapeau na bango bomoni bango basali wana plus ba drapeau nyonso ezali ko proté wana bomoni yango drapeau ya peuple ya IDPS ezala ki drapeau le boso pena ya porte ke balobi ba parce que ba consigne drapeau za le boso polaire Hippolyte zo bima ba zo mona pena ke IDPS eza wana ezo soutenir lié bomoni yako. Voilà, eza pasi na mawo. Asante sana kwa
Voilà bandeko na évité soki toza kokende wapi na biso na bandeko na biso oyo lelo Hippolyte Kabila ye wana abandi ko triomphe bandeko ya minene ezali koyela biso ya solo bandeko ezali passe mingi. Alors bandeko tokeba biso bato tozali kolana suna kati na diaspora bandeko baza koyeba teke ya la vérité cachée oyo ezali eza wana kati wana Jean-Marc Kabongo oyo a initiaki biloko wana ba signature oyo kebakende ko destituer Janine Mabunda. Jean-Marc Kabunda azali na ko expliquer bino azali na très bonne relation na Neni Mwilani botuna oui est-ce que eloko neza koleka wana baza ba pire baza elongo baza ko sala ba stratégie ensemble stratégie pour être yonde konanga Taliban yonde muto kolela yonde konanga Taliban yonde muto le peut utiliser yo avec yo oza ko na visa autorisé bango et voilà ba kongo sakana tu vas sakana na bino pour bino ba bozo contacter Félix a récupéré le pouvoir voilà ils sont toujours ensemble là. Donc jour secret gobima na kanesi beaucoup parmi vous bakokoya debout ndenge tolobaka na lingala. Donc oyo to kolobake bato tu bakokoya bo baza kokoma de l'autre côté. Félix ayebi yango, Kabila ayebi yango, et c'est le plan de montagne qui peut pas koma wana. Alors comment Kabila est-il arrivé? Il y a cédé que parlement est pas actif à la parlement à la Sénat à la beaucoup moins Sénat parlement et pourquoi. Donc en faveur de quoi il y a union sacrée. Bon bah le tchama tout mangongi na katia FCC na katia FCC et ça va se travailler. Pour ce que bah on se tombe la moko bon au moins bon capter bango. Qui a non dégin ba ke bango no tout. Mais ne se bloquer stratégie au Kabila jouer na Félix Chilombo alobi ba l'axe pouvoir ya makasi. Oh, Félix Azanango, que Félix Benda a bomi Parlement, a bomi Sénat, a récupéré majorité. Majorité, ce n'est pas pour Félix Chilombo. Majorité, vous avez pour moi, la bande de Goza pour Yawana, et ils allaient pour ne pas créer parti État. Donc, c'est-à-dire, ma bomi, ma parti, nous, Spasarango, ma bomi FCC, ma bomi PPRD, bango tout va quitter Patowana, va continuer à Pato, va bénir l'union sacrée. Battant l'union sacrée, où ils ont bon la dictature. La dictature. Parti État. Où ils ont bon na simawana bango nyo so albido. Allez, toko tu ça parti État to kinde. Population bazana bango bazoba, ba sala biso rien. Voilà effectivement ce qui se prépare là. Donc oyo nyonso ezali koleka bande ko bomo na ngote ke ezali sokini parce que lelo Kabila même a cédé Sénat, a cédé Parlement. N'oublie pas, Kabila n'a pas cédé les 85%. Les 85% qu'il gère encore dans nos institutions, dans nos sociétés, dans les contrats miniers. Tout est allé entre les mains de Kabila. On a checké les tickets, mais est-ce que Kabila a zongisi minéré nyonso bisa Congo? Kabila a zongisi ba société nyonso oyo ya plaça ba tuna mindele na ba italien na chinois na ba nani oyo ya chacha wana allo a remettre à noter. Ils ont toujours na maboko na 85% ya ba société wana nyonso kota mbongo ezali na maboko ya Hippolyte Kabila. Donc parlement Sénat ndenge cop na bango ezali na Kabila eko sala ye rien. Voilà mes chers amis. Donc Kabila aujourd'hui a comme na kata fief na bomoni a comme na kata Kolwezi bo balibaki a komata a komi bomoni destination les abo kene wapi et comme suspense toujours kato yeba est-ce que Kabila a sala nyonso a rejoindre Tanganyika Academy et que sur a comme na Tanganyika Academy et pas ya lekine ya sasa se positionner déjà wana poete aluka akatsa Tanzanie sika ba utaki a retour au Berkay. Non, voilà comme suspense la question toujours tuna tokoluka toyeba mikolo ezali ko ya menanu toujours na nos réponses na yangote. Voilà bande ko bana somi ko Congo tokei na mozido na ba actualité na biso mususu wana to poto fondre bino miso oyo ezali ko salama na mabele ko Congo et que beaucoup parmi vous bazana na kati ya kidiba baza ko yeba te nini ezali ko yela biso na mabele ko
Congo pour être toko na kata distraction de ma politicien wana oyo bazoko sa biso avec Hippolyte Kanambe ensemble ba l'acception que bango bazali capable de sauver Congo nzokate lokuta. Voilà, la MONUSCO l'ONU est-ce qu'elle continue éternellement na Congo? Ça c'est la question Boulanda. Le plus important est en Ngoyo. Parce que le problème à Congo, c'est l'occupation. L'occupation par qui? Par les Occidentaux qui occupent le Congo avec la MONUSCO. Plus de 30 ans au Congo, il n'y a que des massacres de crimes. Alors, CG, il y a MONUSCO, secrétaire général Yakoni, Congo Antonio Guterres, plaide encore pour la 3e fois qu'il va renouveler contrat, Oyo va renouveler contrat, il y a MONUSCO, Atikala na Congo encore une année. Ah! Un an va renouveler le mandat là-bas, il y a MONUSCO na Congo. Et l'Obami Lego. Alors, les multinationales, les multinationales d'ONU n'ont pas d'autres pour comprendre que solo. Pour la bango batondi nante, ils sont pas encore rassasiés. Ils sont pas rassasiés. C'est-à-dire que les minéraux du Congo, ça leur appartient. Il faut continuer continuer à payer les richesses à Kateko le Congo. Ils continuent à s'organiser pour être bas sur la caca. En ce moment, je vous dis, là, il est en train de plaider que Batika encore un an dans le Congo parce que contrat na bango et c'est là qui prévu et c'est là dans le mois de décembre oyo. À partir de décembre oyo contrat ya ONU et ça expiré le 20 décembre contrat na bango et c'est il faut pas quitter. Mais bango ça sur manœuvre Antonio Guterres demande la prolongation encore il y a mandat na bango après le 20 que Batika na Kateko Congo. Voilà la quantité de monde en manigance. Tout ce que bazo se préparer pour être basala, bazo créer l'événement ma casse, bazo créer mon boulot, pour non, ne quittez pas MONUSCO, faut pas quitter, faut rester là pour bande yo côté parfois, n'a pas belge ma tellement MONUSCO tika wana mais après ça, après abana ko expliquer ba congolais ndengini bako au joie de lève, après ba encore tika encore une année pour l'accès ba congolais ndengini bako ça lève après ba belge par les Français, même les Français, il faut que MONUSCO éthique à la wana parce que Batouana baza singe. Baza singe, il faut que la MONUSCO soit là pour régler ma caméra. Payer tout États-Unis, tout va commenter que MONUSCO éthique à la caca, la Congo. Et yo Congolais, ni. Yo Congolo Lobinini, c'est total le bilan de la MONUSCO na Kateko le Congo est solo. Franchement, c'est décevant. C'est décevant de voir que Antonio Guterres, qui peut se permettre avec l'ILA, qui peut se permettre de demander encore la prolongation du mandat de l'ONU, tant qu'ils sont restés plus de 30 ans au Congo, là on compte des millions de personnes, des millions de morts, des millions de morts. Qu'est-ce qu'ils veulent encore parce qu'ils étaient là pour la stabilisation? Il y a Congo, mais tout le monde va stabiliser l'eau avec l'effectif militaire. Nous avons ça là, pillage à Kateko. Franchement, toujours au moins, voilà, toujours compter plusieurs morts dans le Congo, toujours compter plusieurs tonnes, des tonnes et des tonnes de minéraux du Congo s'en vont dans l'air. Plusieurs tonnes de minéraux à quoi le Congo et Jean Bima. Par qui favorise cela? C'est la MONUSCO qui protège les multinationales pour faire évacuer les minéraux du Congo de l'autre côté. Donc, va protéger. Ils sont là comme des gardiens. Allez, oui, vas-y, allez-y. Nous, on observe. Ça va, c'est bon. Oui, on observe. C'est là. Tout. Ils tirent. C'est tout ce qui bouge. Ça va, c'est bon. Vous avez pris? Ok, allez, mettez les véhicules. Allez, mettez. Char à MONUSCO, mettez tout. Allez, nous allons vous emmener à l'aéroport. MONUSCO est dans la carte aéroport et on a les cartons, les caisses, ça va minérer. Oh, ils ont compté dans ma belle Congo. Mon côté, douane, mon côté, et approche pour demander aux soldats de la MONUSCO, montre-moi ces cartons-là. Qu'est-ce qu'il a dedans? Qu'est-ce que vous amenez là? Contrôlez, vous amenez quoi? Mon côté. Donc, personne ne contrôle ces gens-là. Et Balingi va continuer toujours. Et dans l'entretemps, à l'heure où je vous dis la Kataka Sumba, laisse ça. Grave. La Kataka Sumba, ça. Il y a des tracts, des conteneurs de minéraux. Et ils allaient accélérer pour votre information. Bazako Bini, ça va nous
continuer de vivre ma cabouille. Mais pourquoi on veut un contrôle? Qui va contrôler? Qui va contrôler qui? Parce que bah, que tout est entre les mains de la MONUSCO. Et MONUSCO a dit que, même à cause de la MONUSCO, dit que non, ils sont là, laissez aller, sortent, prenez tout, ça vous appartient. Donc, ils ont passé. Alors, pour vous informer que, frontière à Kassoubale, ça, passoire. Frontière à côté à Moba, passoire. Côté à Kipushi, n'en parlons pas. Donc, ça dit surtout, Nakata Kassoubale, ça, wana, ceux qui te sont levés la mot plusieurs fois. Des conteneurs, des va-et-vient. Bah, véhicule va changer ma plaque de tout le monde. L'État a extraté. Oh, et ça la jungle. Jungle, on peut un peu comme Olingi, Obumi, Dengolingi. Voilà, notre destination ou Zambie. Nakata Zambie est un centre où on va créer un emploi, va minérer ou kende et créer un emploi Nakata Zambie en complicité avec Moïse Katumbi, va créer pour va traiter on a mingi et c'est à Moïse Katumbi avec sa bande de mercenaires, de voleurs, où il va mettre national, où il a payé ça va contrat, on va y va. Donc, il a fait ici. Donc, il y a Zambie, Congolais, moyen loba, Ezake, Ezapasi, mais. Voilà, ben, de comment on a sommé le Congo, on a sorti le Belakabino, et parmi biso ben de comme soube ba na bango teke otobela kambela ezo singa biso moko moto mususu te akoya po ete abikisa yo alobela oke te tika to yibi mingi koki ezali okola ndenge papa mafola lobaka ezali bangulu oya kote bilanga za kodia bilanga ngo pe mukolo na bilanga mukolo bilanga kufa bangulu ba profite tika kato longa na ba nyoko na nyoso baza kopiko nyoso foti ya ngana. Voilà, Bandeko, na monde bossa déjà très nombreux, la like, la bino, ça va vraiment plaisir pour bon mois. On ne se tourne pas à biso, le beaucoup moins, on que ban na biso, ban les laga kaka, batata na biso, basana rien. Ba maman na biso, basana rien. Va peine mboka poto, et j'allais à couper. Mboka poto na kane bozo, comme moi, ma kamoza olia, so, et je sais après que, n'est-ce pas, en 2022, moko, et comme la y awate. Alors, Bandeko Bele, Baza Koyeba Nante, l'air à Koyeba, Bakolba, Bandeko no Bundelambo, Bakina raison, il fallait partir avant, il fallait s'occuper d'un bon avant. Voilà, tout tiki de l'omboka entre les mains des ignorants. Tout tiki mboka, ils ont dirigé dans le bateau, Bazoye de l'autre côté. Biso de loin, tu as commenté, Biso de loin, tu as loba, mais Bango Bazo Landate, ou bientôt, les Sabinoki, tu as sauvé Congo par des actions individuelles et ciblées. Que chacun de vous a mobilisé Bandeko dans Mboka, la Kaisa Bandeko dans Mboka, surtout pour télémité Mboka, ils ont coupé. Bon, là, on a figuré aux hommes, politiciens, Bamindel, aux hommes, ambassadeurs, Balinga Kabinoté, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de Bino. Bandeko, s'il vous plaît, tout est de ma personne, tout de la Mboka, la Bosso, tout de la Mboka, chacun de nous doit agir. Si on agir, exercer par ce mingi, pour être honnête, au monde, lobby, et qu'on s'ala, ma mingi pour la vie. Alors, Bandeko bana somme ko Congo, to longo wapi tokei wapi na mboka oto ko benga na katia Kasai Oriental. Na katia Kasai Oriental, nzoka te kuna makambo pe ezali ko yinda kuna le maire ya Mbujimai a quitté PPRD à rejoindre l'Union sacrée officiellement. To ki pe kuna pa oyo na kako ya ndeko muto gouverneur ya Nord Kivu na Congo ya Paluku kwa zaki na gouverneur Nord Kivu o ya Paluku kwa côté ya nini as comme ministre de l'énergie lelo pa lobi ngape na longwe na PPRD na longwe na FCC na côté de l'Union sacrée bango nyonso molongo mulai bango tu bazo rejoindre stratégie oyo bango basala ke po ete ba même abiso na lokuta ya bazo créer parti état ezo salema boyo kingai oyo époque mo buto baki impère bo moni mon impère dans la salle qui impère ça c'est que dit non vous voyez pas non mon salle qui impère parti état et Draghi Tshisekedi voilà moi na n'ayez pas hier na idée ou dit non photo ça là impère parti état mais Kabila ça na 4 mois la stratégie c'est quoi bakozo bazo distraire biso Kabila zo akokene nulle part atamboli batuneni so bakokota na kati ya union sacrée boko mona ke wana Tshisekedi a vimisi matama telemi, c'est moi le président. D'accord? Allez, c'est fini. PPRD fini FCC. Oh, Fati Béton. Oh, bon, on parle. Inde. Nene koyona boko mona fantôme bakoya. Na combat politique nambe. Oui, ngape na rejoindre Union sacrée. Oh, Kabila a rejoindre l'Union sacrée.
boyoki ngai oyoki te atuna nga benga ngai ke makambo nezo ya wana oui Kabila a rejoindre l'union sacrée bango nyonso ba rejoindre l'union sacrée alors c'est quoi ekokoma parti d'état alors parti état otoza kozela mikolo ezali koya donc bango nyonso ba changer ticket ndenge tozo rappeler bino ba olati ticket ya parti état. Voilà, bande ko bana so mikolo Congo, toke wapi toke na Lumbango na kati ya Sud Kivu. Na kati ya Sud Kivu, tozali na ba image moko na kanisi eko pesa bande ko na biso mingi passe biso nyonso oto yebi ke ce qui s'est passé na kati ya Sud Kivu, mikolo eleka ki na kanisi mingi parmi bino ba yebaki o eleka na Sud Kivu et makama Sud Kivu, voilà ba inondation et salami na kati ya Sud Kivu. Voilà bandeko bakufi na kati ya Sud Kivu bana baliba na babungi bandako ebele koti na kati najina kashinde zilienda ndio nyuma yangu ile ya mabati kubali usiku wa saa 6 ndio tulisikia mvumo kabisa unavuma tukasema basi Kavimvira anakuya kupiga toshi kuona hapo kulikuwa shimo mabeni zilikuwa zinasomba michanga tunaona ilishajaa mai maana inakuwa inazunguruka mwingine mzima. Hizi nyumba humu ishaingia. Milango hapa hakuna kufungua hata na portai. Kwa sababu basi maji yanakuja. Bandako ezindi bandako nyonso mwa porte zate batu bazali bloquer na kati ya bandako mabele koti na kati ya bandako protocole koti batu bakufi na kati ya bandako mweba bimisa bango pour l'instant ezalité. Balikuwa banatengeneza zero, hii ni zero job ni gari napitaka mlemno Kavimvira. Donc Kavimvira, la rivière Kavimvira est tombée qui encore une fois, voilà, et bomi batu bazako aussi na kata bandaku et bloqué la kata bandaku batu mweba bima pour l'instant ezalité depuis hier vendredi vous les benez au no canal de l'ona tongo voilà les dégâts au salami na kata Uvira. Walikuwa kumlamsha mle kiwewe maana yake anakuwa sasa vile mwenda wazimu. Ule mtoto alipotea mpaka sasa. Batujengee mtoni wako tuko vibaya. Baangalie kwanza mfano kugisi Burundi bako banaangalia raia yabo. Voilà, ça fait mal de voir que non jusqu'à présent to yebite bilan nini bakubon bakufi kuna na kati ya Moka na kati ya Uvira. Voilà bandeko na kanisi tozali kolela bandeko na biso oyo bazali frapper na rivière Kavivira na kati ya wapi na kati ya Uvira. Voilà bandako ebele ezindi donc mabele et matiti na fenêtre et bloqué moi ba contre na ndako ko bikisa bato bazala kati bandako ezate biloko ebele bisakaka na likolo ya ba toiture donc moyo formé porter ezate mabele et rempli ndako nyonso bato ebele bazala kati nanu pardon bloqué na kati ya bandako na bango. Voilà bandeko bana somekolo Congo ya solo ke ezali ya pasi wana to pesi ba image wana voilà oyo mosusu ya marché pona go sabino tika banda semela ngala bana ya na ozo zoleka ba fulo ndenge zopeta voilà les dégâts pour sakanate ba falia moya ko sera autrement exact. Voilà, ils ont passé bandeko na biso bazali frappé na kati ya Uvira depuis hier la nuit na lelo le 12 bazali bloqué na kati ya bandako moyeba bima bandako eza. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo na kanisi papa mafolo azali wana koko yela biso ba image oyo mususu avant de continuer pour faire bino ba information mususu oyo meke tikali papa follow ceux qui ont nous bombela ki biso na kanisi okoko bele mapoete na moni lo sako ndeko Jimmy Sin lo sako pa na ndeko Gode kipelela kipeleka bebel zana lo sako pa na yo maman Chantal
tobosani yo te mama chantal na biso mama adelina mampuya tobosani yo te ya solo eke bamama na biso bandeko na biso nyonso tobosani bino te mama nanu tobosani te alolime te tobosani yo te ne motu oya kopesa biso ke balike na bino ya solo tobosani yo te moi mbala tobosani mpe yo te papa mafolo losako epai na yo maloba omboka losako papa sayala losako bamama kongo be na kongo na pesi mbote na bino nyonso epai bobelemi topesi mpe mbote na bandeko nyonso baza na kati ya mabele ya nsikongo na kati ya diaspora me toza na mawa na nyonso ezokoleka na lolenge tomoni inondation bisika nyonso ezokosalama eza kaka pasi ifo tomona pasi tokompatie na bandeko na biso bao nyonso bazokovivre basituation ya ndenge wana me na nyonso tobosanaka kaka te mpo biso tozali kaka manifestation ya principe ya mibeko ya bakoko ya nzambe mpungu nde azali manifestation na kati ya nzoto na biso yango nde tokopesa liboso nkembo na nzambe mpungu nzambe ya bakoko na biso nzambe oyo ya mvulusi kimbangu oyo aza principe mama kimpa vita aza mibeko loi biso nde tozali manifestation ya ye nzambe mpungu yango wana ye moko nzambe mpungu amibongilaka akomaka moto azwi nzoto oyo tobengi mvulusi kimbangu topesi matondo mingi na mvulusi kimbangu mama kimpa vita na bakoko nyonso baoyo babundela biso oyo nyonso ezokoleka sikoyo na kati ya mabele ya kikongo bango nde balobelaki yango liboso balobaki mama kimpa vita alobi nti fridi ça fait plus de 350 années eleka ye moko mvulusi kimbangu alobi ça fait plus de 70 ans alobi le Congo sera détruit liloba ya mokolo liloba ya bakoko etikalaka kaka liloba parce que liloba ezali frontière entre l'invisible et l'invisible yango wana toza komona makambo oyo me biso bana toyoka pasi na mitema te toyebake bakoko bakobosanaka biso te oyo nyonso ayebi aboyaka bakoko na ye me ayeba biake makila aza nango na nzoto bakoko na ye nyonso baza na kati ya makila soki azoyi na bango ke baza mabe me alongola makila mpo baza na kati ya makila na yo yango wana kombo ya bakoko tobosanaka te tokopesaka bango lokumbu na mosala bazokosala ya solo papa sayala nyonso tozokomona nyonso olobi ngai na kozoka kaka na mpe moko ezali kaka mboka ndenge ekufi ça fait plus de 60 ans toyokaka kaka MONUSCO nyonso kaka baprolonge manda ya inane il faut badésarme bagroupe boye tokomprenaka te tozokomprendre te baoyo mo tozokoloba soki bazalaka bapoliticien te politicien yango politike yango soki eloko nini basalaka toyebi te sikoyo bango nyonso bavide bapapie bakelakela parce que sur les 500 et quelques députés ezalaka 500 et quelques partis politiques chaque individu azalaka na parti politique na ye donc ekomaki cafouillage mais sikoyo lelo soki balingi bazongisa yango na parti unique parti eta nyonso wana mpo tokende nango wapi mboka yango ekufi tokende nango wapi entre temps baMONUSCO oyo soki oni azokosalela biso programme ya prolongation ya mandat alors toza na kidiba te toza na ignorance te kasi toza na bobungi total tozokomiyeba te bandeko na biso balamuka balanda moto moko nsima te tosala nyonso tobanda kobengana daye tolobaka mingi MONUSCO ameka te kotia biso toujours na problème il faut tokemela MONUSCO na baambassade parce que avant entendement na état de guerre oyo ya biso ezali la guerre sans nom bitumba ezanga kombo mais azosala diplomatie soi-disant diplomatie oyo diplomatie ezaka lokuta parce que politique yango moko oyo bazokoloba politique c'est l'arnaque eza lokuta monene alors tofongola biso bandeko toyeba bien que biso moko nde na puissance ya bakoko na biso oyo tolobi puissance ya bakoko oyo tolobi ke mvulusi kimbangu mama kimpa vita bamikosaka te totia elikya biso nde tosala makasi toyebisa bandeko na biso baza na se
batia miso likolo na sete me batelemisa miso batala ngunya na biso direct eza mopaya nyonso ga mopaya azali MONUSCO azali motionné bango bazosala biso baprogramme biso dehors mais bamedia na bango bazokorelaye bainformation tolobelaki yango mais baza na kati ya mboka non mais bato bazokopesa bango moto makasi baindividuel oyo kanambo oyo ate na bakote wana silonga tikala na Kinshasa. C'est pour apesa biso dessin ya kolobaka mboka ekaboli na eteni mibale est na l'ouest. Pourquoi mana baplan nyonso wana toyebi te eza kaka ndenge tozokomona kanambe ake na kota est bayambi ye alors que bato nyonso bayambi ye. Ce sont des vrais Congolais de sang et de sang. Ce sont bana baoyo babotama na migration esalama depuis 53 qui les successions à Bané Yaka, Bangonde, Bangona Bango Bapaya, Bayambi Mupaya, Bazon Sepela. Mais entre temps, la chute inondation et Salama, Maïzo Tonda, Kanamba Zolika. Quand on va passer là, Ninga on les a fait, mais la nouvelle mission à Bossa, les locaux, il y a une sacré. Et ça, on a eu l'autre côté des distractions, mon nene. Tout est là-bas, tout Bengana, Mungunya, Oyo, Malobi, Onu, Azana, Douate, Aya, Kanga, Bishon Zela, Mobi, qu'on a vu sur nos séquilles. Toute la vie est finie. Alors, quand on a passer là, pour qui, au tel manichou, sur les manades, MONUSCO est fort abîma. L'ambassade, on a dit, ou banda, ou ciblé dans l'eau. Maintenant, on a le Congo, on a voulu, c'est que non, on a dit, Engeta. Matondo papa mafolo ya sobete bandeko tango piso belle la kambela mato nikolo nyoso bandeko ebele akanti bamona ko direct to sala ba blague te to bundela kama bele wana pona bana na biso e bana na biso ya ko lelo dès to ko bundela bango soki bango pe bazana connaissance e ba koma ignorant ba ko kansake poto eza ya bango na kanti boza ko yeba o ezali koleka likolo ya mangwele na kanti to l'ex image moto tambusaki awa to partager ki yango papa wana ba beke mangwele après akoyi moi to lobelango ezawa te postinote ba okanga biso ba l'histoire non bino ba boza ko tcha donc moto na moto ayeba oyo nini azali ko sala surtout bato yo bazali ko sala na kati bandako oyo ba piki saka bato bande kona biso bokebi ezala mingi omboka bino bol bateke non papa sala olo ba ke loko to biso rien mais bokebi ezala na bino boye bake soki ba meni yo pena ndenge ko zo mangwele wana e ko za mawami bo se ba ndeko ba kata mboka ba ndeko boke parce que biloko wana ba pesi mbongo epele e koti na mabele na bankoko na biso e koti kuna bato wana ba konzi wana ba teka milimo bandimi pesa bango yango e ko sala bango loko moko te bangali ya mbongo ba ndeko na biso ba kofa bola msa ba ndeko po ete ba ko na kati na libulu ya oyo eza ko yela bango libuso te likamo ya mangwele. Voilà bande ko bana some ekolo Congo ya sorete numéro na biso bosala kanango oyo obenga po ete opesa biso oyo zala comme sango opesa biso banzela ezali wana ngulusi kake to pesa mbote pa na yo na lo limité to bosani otende ko Jini maman na biso Chantal Losako alors to bosani de mbuta na biso mbuta MKN gros sponsor Losako pa na yo na libota no mobimba esika ozali papa na biso Ndongala pesa lo sako pa ya mama pe na kati ndako na bike boza ko landa biso poete o ezali chaîne na bino to bosante mama na biso poyo basale ko la papa Ndongala na mama kuna ba mama Betty ye na tango asele wana papa vina baza ko landa de près baza ko pesa pe conseil na bana yoka to sala bo bana ba komi éveillé soko sala ngote e ko sala mawato o sala nenge bambande ko bele basala ka mama Vero to bosante mama Vero mbala to bosante ne bande ko na biso ebele ndeko ndombele azape wana to bosante bozali ebele na kata chaîne Bernie Iron to bosante hotel soko pa na yo mama Melge na kata London mama Vero mbala to bosante mama na biso dinkela to bosante pe to no luka so azaka mama to mobali ami bimisa lobite papa ngana zaka nanga mwasi to soko pa na yo alors ndeko na biso tembo na kata Asie na yebike azako landa biso pe en ce moment ndeko tembo lo sako pa na yo na ndeko vital la kati États-Unis d'Amérique Jean Didier to bosante papa to do pesa mbote na ndeko na biso mais soko lingo benga ba numéro mi bala téléphone ezawana n'hésitez pas de nous appeler et au sala commentaire ya o nyoso ko sala poete ba ndeko na biso ba lamuka
bakoya na libulu te oyo bapaya baza koyela biso liboso. Donc nakanisi totie numéro ya telefone oko benga po ete opesa biso losako tete opesa oyo ezokanisa papa na biso Simon tobosani te papa Simon na kata Bukavu en ce moment na bandeko nyonso epai na bino losako epai na bino bozokolanda biso namoni ke ya solo ebele baza kolanda biso tobosani te Miss Clara Mama Betty tobosanaki yo te voilà boza ebele oyo bozali ya solo vraiment ya biso tokontaka se bino matondo epai na bino bandeko voilà. En rappel, tout ça pour l'oba, s'il vous plaît, enregistrer une partie émission na biso au tinde les bandeko. Oh baza c'est place na mabele le bela bango bandeko plan oyo ezali koya. Bozo sepela lelo, bo sepela kite. Bobo sepela ki. Bobo sali ke bo sepela ki. To rappeler bino. Bobo ke bo sepela na cantine bala mi bale. Oui. Bandeko so to sepela oui, bo sepela. To rappeler bino c'est bo sepela. Ah! Les grands libérateurs. Les libérateurs, qui na kati ko le Congo, tout le monde qui va se faire qui va casser. Le Congo est libéré, tout le Congo libéré. Au moins 20 ans, au moins ah le lope vous avez se faire là. Ah et quoi ba quoi ah bokeba. Vous avez 30 ans, 50 ans. Au comme en la boni pour un système au bagé ba ça. Keba bande ko na ngai. Voilà, papa na biso Jimmy, le sape pa na o malobe pa na. Le sako papa sayala tozongisa kembo na tata nzambe ya bongo tolendo na kombo ya fumu boloji papa kimbangu mama kipa vita na bakoko na biso misusu ingeta. Alors papa sayala omoni sikoyo bitumba oyo ya lokuta babondaki na parlement ndenge baza bato moko vraiment nayebi te tokoconsidere bango ndenge nini mais problème eza te bango basala biso mpe na ngambo na biso toluka tosala Kabila akei na kolozi kuna wana nyonso ezali stratégie ya gouvernement mondial parce que gouvernement mondial azopesa mitindo parce que bayebi histoire balobi bon yo il faut que na kolwezi parce que na kolwezi oza na mokili monene mokili oyo bango babelge bakriaka ndenge papa mafola oti koloba awa soki na 53 oyo bakoko na bango bakatisaki na ngambo mpona baya kosala misala na bamini na biso donc bana ngo bango nyonso tomoni wana na IDPS na bana nyonso wana batutsi oyo bakoko na bango batikaka babuta c'est normal po bayebi ke public ya Kabila akozwa ngo kuna bakoyamba ye na lokumu bongo tala na ye soki azalaki 18 ans président na Kinshasa akoki kosala eloko ya ndenge wana te akosala ngo na kolwezi donc soni na ye eza vraiment soni dégueulasse vraiment dégueulasse bandeko ndenge toujours tobetaka mbela mpona prise de conscience oyo ya biso na ngonga oyo tokomi na yango tozali koyeba ke mboka wana lobi toza kobunda ke etumba ezali koya ezali kosenga biso milimo ezala ya kotelema ya kolamuka parce que soki tozali komona bamama na biso wana bazandu mai etondi me bamama moye basala eza te bakoti kaka na zamba na zandu na mai bakoteka na mai donc oza komona mutu ekelamu ya nzambe mpe na Congo ndenge ye na nyama différence eza lisusu te po nyama ebale mai nyama kokota akosala marche oyo alingi donc ekelamu ya nzambe oyo nzambe apesi bosomi apesi mayele apesi sagesse mais okomi kovivre lokola nyama mpona nini tomituna mpona nini moto akokoma na niveau wana
po na vie ya motu soki motu omitunaka te ke mpo na nini likambo boye mpo na nini boye te okotikala kozwa jamais mayele epuis okoyeba te ozali nani parce que ezali mawa komona bamama na biso bongo na kati ya zandu oyo baza koyeba ata badroit na bango le plus élémentaire te ke nazali ekelamu ya nzambe eloko oyo nakoki kondima yango te nakoki kondima eta oyo te nakoki kondima situation oyo te mais non franchement incroyable bakoki na bango na kati ya mai azomesa na ye atie na kati ya mai donc baza kosadapte na bacondition nyonso. Et ça fait plaisir aux autres. Ouais. Ça fait plaisir aux autres parce que voilà, ils acceptent tout. Ils comprennent rien. Alors, bah, gouvernant, bah, on profiter de la naïveté, la ignorance, et à Fotaki, na bino bande ko na poto, bozo kala bango mawa, bande ko bazali a bebo le bo la musaka bango, pusaka bango ke ba ke na révolution ba tomboka. Mais non, bovandi, to bisa bino ke motra moto, a za téléphone a chaba unité, a benga ka bande ko. To pousser bango na révolution, po bango na zo souffrir. Pas c'est do yela débution. Souffrance bango bazo mona kuna. Let bakobela bakobenga nde yo po mama ngai wana kufi malaria ce typhoïde yo ne mutu kutina kambo bazo rendre yo pauvre bazo rendre bino ba pauvre bino boza ko nyoka mo kenaka o maka ba kokwe ya batini susu na bo pito danger pe na bino père e kanga pe na bino ngwana père yango bana yango pezo ya kaka na bino batoyo batie bino na ba service ya santé wana o bozo nyoka mapote bo tindela ka ba mbongo wana bango bazo lamuka te po bazo sepa na bozo tindela ba mbongo. Voilà là on arrive. S'il vous plaît bande ko to lamuka papa Jimmy Sisana ah pas oui bande ko na biso ya ndingo lo baka papa Sayala mutu ya ko lo bakengai nazali innocent ezali ngai te ngai mbadi ngai te biso nyonso toyoka soni ni biso nyonso parce que bawana bazali bandeko na biso bazali kovivre lokola banyama ezali bandeko na biso donc tosali rien mpona kofongola bango milimo me basango na bango bapaster na bango société civile ba leader na bango na moso ndenge tozomona mai tondi na zandu bamama bazokende koteka me bato biso nyonso tokoloba nini leso nini topesi bato wana leso nini biso nyonso tellement tofoire mais heureusement biso tozali na nzela parce que ma prophétie ya papa Kimbangu ezali ezotambola na nzela biso tozali kolanda oyo ke toyebi ke ifale toleka na banzela wana mpona tolakisa na baoyo balingi kondima papa Kimbangu te ozomona conséquence ya kozanga koyeba bokoko na yo ya kokase baracine na baracine na bokoko na yo tokosuka bongo nzela yango wana mais ezali trop tard te oyo akosala repentance te oyo akobongwama te suka na ye ekozala mabe ekozala pasi papa Sayala nazongisi maloba parce que totala kaka ndenge tozokotambola ndenge tozali kokende elongo ezali epai na biso mais lelo oyo tozosouffrir na maso tozokomona na miso oyo eza kosala na mboka matondo bandeko na kanisa oza numéro na biso ya telefone bandeko boyoka nanu s'il vous plaît totala nsima totala liboso tozonga bato s'il vous plaît biso nyonso po ete toyebi biso nyonso ke bandeko na biso oyo bazali na kati ya Congo babotona bango bongo yo ozwi ka mwa chance obini oye awa bazozongisala yo ka mwa bongo moke bazozongisala yo oyo barachaki yo moke mais luka mpe oyo opesa bandeko
opesa bandeko oyo pe bango bazangi na kati ya babongo na bango bengaka bango tungisaka bango me bato bavivaka boye te ouvre comme des animaux bato bazali comme des animaux bayeba droit na bango te donc tout ce qui vivent là oyo baza komona c'est normal. Voilà là où on arrive. Lelo c'est total plus de 6 décennies plus de 60 ans na mabele koloko tomoni ke bato badétruire Congo eza bapoliticien congolais bato badétruire Congo bazalaka na parlement babeka baokombo bapoliticien baministre badéputé banani oyo badétruire Congo. Comment biso tobanda kobeta baboko tosepelake bango nde basauve biso Congo? Est-ce que vous pensez que bato badétruire pendant plus de 60 ans oyo mundele a utilisé que oui, avec vous, nous allons travailler ensemble et occuper bango te bango wana si quand tu peux ça bango confiance de biso moko que oui non il faut que ça bino confiance mbalo pena ndenge Fati Béton a vu pouvoir mais qu'est-ce qui change pour changer nini na rappeler bino tout à l'heure là na 1996 17 boganga kité boganga ki bo sepelaki bon c'est pelek to monaki bino na ba télévision wa ba congolais ba moni pena libération na bango tango ekoki boganga ki 20 ans passés combien de morts 20 ans passés ba venir comme wapi 20 ans passés 5 chantiers les ki wapi 20 ans passés non ce zalika kaziko Kinshasa poubelle ça vous fait pas très mal et ça n'a bino pas cité bandeko et que les autres de ça koluba tout sur le monde konini pour la relance bande so mona ka to contre bango betika bali avec tour na bango ndenge mobutu aliaki mobutu bato basangi na mobutu baliaki batonda bande ko s'il vous plaît on pose la question bande ko na biso bato basraki na mobutu balia na mobutu basovote ba château ba villa ba nini lelo ba villa ngweza wapi soko landi de pe na bango nzomona bateka te wona zeke moto mobutu te wona zeke bayoka na alsute bon bino makina ni boza nango o bo sale spécial OK mokile ko mona solo o penda solo wa basalaki na Fati Béton ya bino ko ba béton to wana bino awa tango ke bo kasa tango ko fait boali tango ke ba président nous so ba leka na Afrique na batu na bango bazwa ba mbongo ba kimia nango na ba poto ba bombo ba mbongo lelo passe beti ye kuna akome ko lelo na ko sala ndeni bo pito esalaka te est-ce que bozo raisonner mboko bemba hôpital esalaka te bo pito malamu ezate santé malamu ezate e bozo bona simaka ino to memba ndeko to pisa bango maladi o poto mi mangwele poto lia mbongo ngo bo sala nango nini motema mabe tina niveau ya bozo kenango ko bongo bandeko na pino moko batata ba mama s'il vous plaît pour les gens na bato ko bato bazo stinda bino bazo benga bino bazo mona bino ba nyama bato bazo tinda bino o wana ozo mona Antonio Guterres a telemi wana Eleila telemi azo sikalemi ce sont les basara banda kuna bango ba bena kino basa ba nyama non ce sont des singes parce qu'on leur donne des ordres de tuer leurs frères ils le font donc ba finga kabino ba nyama. Quand elle est là, on a la cravate ailleurs, on appelle son mot de son excellence. Bonjour, son excellence, ça va? Oui. Au pessi mbote, tout le monde wara mususu, mo kontina bino, apesa mbote na moto azo sala mangwele, azo posa, azo nese, azo pesa mbote na ye, muto azo tala zobonde. Oh, ngala zo bomo van batu na ye, apesa na autorisation, na bomo batu na ye. Est-ce que vous avez raisonné? Vous êtes tous à battre, tout ça va niama. Est-ce que, ce que vous demande de faire, est-ce que vous êtes capable un jour de faire les contraintes, de leur demander de venir ici dans Poto, quelque part dans Mboka, en France, en Australie, en Suisse, partout dans Poto, bon, ça, mundele que non, ça n'a pas ya, bon, partout non, en Zala, que ça va au courant, bah, ça n'a Poto, bah, qu'il y a un Poto, bah, tinda, rabino, ko sala. On va pousser à bino sala pour être un terrain à bango ba miti na sona bazo ba minéré bazo sona ma pelé ils ont ya bazo créer ba vide wana ba inondation ko sala ba non mes chers non et ça la place na biti sur mo tema nino et pas bande ko na biso likolo ya mbongo vous vendez vos gens vos populations likolo de l'argent où vous irez avec cet argent mes chers amis. Vous irez nulle part avec ça de bien mal acquis.
Les gens pleurent. Et batango peu inconscient que moi, j'aime me ma carbone ma partie. Oh, biso bata fayo. J'aime me le terrain, biso batu ya la mouka. Comme ça, le biso batu ya il est peste. Biso batu ya biso état d'esprit et de ceux qui talibans. Parce que vous avez des souvenirs. En 21e siècle, vous vous attachez encore avec les anti-valeurs. Vous attachez aux gens. Oyo bakoki ko salaba. Plus de 60 ans va détruire Congo. Va détruire Congo pour avoir fait ça intérêt wana na mopaya. Non. S'il vous plaît, tous les souris. Bandeko, s'il vous plaît, ne laissons pas ce pays-là aux mains des Occidentaux. S'il vous plaît, réveillons-nous. Parce que baza positionné. Baza positionné ba moni pina biso taba nyama. Ezra yo là ta costume là ta ndenge nini bazo mona biso so ba nyama ke. Voilà comment on les manipule. Ils sont capables de tout accepter. Alors continuons. Pourquoi? Parce que mon ça me alors que il est devant des cons. Il est devant des singes, des macaques dans la katia jungle, dans une jungle. Et ils ont régné Tarzan. À cause de ça, Bazaba Tarzan. Monisco, Antonio Guterres aujourd'hui, Tarzan. Na katia jungle, na katia nini, Tarzan. Toujours qu'il y ait wapi bandeko. Toujours qu'il y ait, s'il vous plaît. Toujours qu'il y ait wapi. Oh, non. C'est trop. Vraiment, on exagère. Toujours confirmé, maintenant, mon crime mobile, il y a solo biso ba monde temps ba singe. Tout ça ba macaque. Tout ça ba tout na tête tout fin qui sa biso. Pour en 21e siècle toujours raisonner le corps à âge à pierre taillée. En 21e siècle toujours raisonner na corps les autres dans âge à pierre taillée sur français dans mon nom tondi. À ça côté en français dans français mais dans la tête zéro vide. Azo détruire le pays naïe pour appeler ça va tomber sous. Azo mbongo pays naïe ou à ton hôpital ou à ça tout que baklas na vie manamu santé manamu te a préféré que le bombango inutilement dans les paradis fiscaux. Est-ce que vous raisonnez? Vous êtes des gens des animaux. D'ailleurs même des animaux ne peuvent pas raisonner comme vous autres. Oh non, maman Congo le sang que paye na yo malo bomboka. Le saco, papa Sala, le saco. Papa Mapolo, Losako, na bandeko nyonso. Ndenge toye na boko ya lelo eza kaka basango oyo ezolekana mingi na mboka na biso eza kaka vraiment koya kosenga na bandeko vraiment tofungola vraiment misu oyo nini eza koyela biso. Tomitika te, vraiment tozala aveuglé te na bamakambo wana nyonso ezomonana parce que ezali ko moko monene eza projet moko monene ya makasi eza kutu rêve moko ya monene oyo Kabila azalaka nango. Kabila depuis toujours rêve na ye ezala toujours que asala parti état na kati ya mboka na biso mais arriva nango te par origine nae et puis ye moko alobaka ngo aza même pas na 15 personnes oyo bakoki koede ye oyo atravaille na bango mpona akokisa rêve na ye wana. Donc rêve ya Kabila à la base rêve na ye ezala toujours ke asala un parti état oyo eza fort oyo ekopermettre ye ke afanda baane ebele lisusu na Congo wana surtout baorigine na ye ndenge baorigine na ye ezaka rwandaise. Donc oyo ezosalama eza ku bapreuve eza ebele tozomona oyo ya liboso avant jour oyo bakweyisa mabunda Nehemi akutanaki na Félix akendaki epa Félix ezalaki sous ordre ya Kabila moto apesaki ye ke akutana na Félix avant bakende na palais du peuple. Donc bakutanaki nanu et puis ezalaki un jeu politique donc bakendaki déjà koyokana bamakambo na bango nde bakosala. Tozomona ntango Kabila akomi kuna na bisika azalaki na liboso kuna na Katanga ndenge akei kuna na province en bon. Ntango akomaki na Kolwezi soki otali na aéroport il y avait même pas seulement drapeau ya UDPS na drapeau ya bakatakatanga
bakatanga oyo babandaki kosala na video mekolelekaki bazosinga kabila bazoezeke akoma koma te soki akomi kuna akozwa bango mabe mais drapo ya bakatakatanga tokombe bamessage complet tobanda omona ya baba tokotika ose ndenge basoki baosakana na biso combien de fois tomoni bamessage ya baba kyungu azofinga kabila bato wana bazofinga kabila bazoloba kabila koma ate soki akomi atokolia ye mobesi me bango wana tomoni bango na aéroport bake koyambana donc ozongaki eza na jeu politique moko wana mais nyonso wana à la fin eza juste mpona baintérêt ya kabila et puis en plus bazokende kosala union sacrée yango na barwandais na kati parce que bango kutu basi bamikotisaki bango nde bato ya liboso donc ozokende kosala union sacrée na barwandais lisusu donc barwandais na ntango bakoya ntango bandokolo kaka na bobanda koloba ke tovanda kaka tata moko mama moko biso mpe banyamulenge toza bandeko na bino bopesa biso kaka matele na biso donc union sacrée donc yango wana donc bazomema bino na ndenge moko ya kosakana te epuis badokima mpenza ebimi bato ebele bazwi bambongo badokima mosusu tosi ekomi na bambongo na biso maintenant nazwi moyen kofungula ngo te mama bazali ndenge batransferaki mbongo $7,000 na ye azwaki bazopresente kutu ye moto akokoma mokonzi na parlement non seulement maman bazali oui papa kosekate ezopesa pasi moyindo ozaki bafete na moyindo ozangi soki moyindo ozangi oyo ayelaka biso bakonama ye mpe lisusu azwaki $7,000 mais eloko oyo ezopesanga mpenza na pasi balongoli mabunda non parce que azozwa bamotion ya mabe mais balongoli bango parce que azofuta bango en retard. Oui. Des fois, azofuta bango en franc congolais. Des fois, soki babeni bazozwisa bango baavion te mpona bakende kozwa basoin à l'extérieur. Mais comment bino badepute bino bato bovotaka makambo ya mboka okende kozwa basoin libanda ebongo population oyo azokende na mama ye botola bapito mosusu azozanga ata mbongo ya kofuta omona mpe moto akufi mais bino bovotaka bino bokoki kovote balwa basala bahopito bareaménage mama yebo bozoya mpe bozosala mpe motion mabunda ifo kaka longwa parce que biso na bahopito soki tobeli bafutelaka biso mbongo teke tokende kozwa basoin à l'étranger mais vraiment bato wana vraiment donc bazosala nyonso eza mpona bamakomo na bango intérêt na bango elelo donc baparti wana nyonso oyo ya mike wana oyo boyebaki oyo ezalaka na kati ya fcc oyo kabila asala ba-aaa ba-eee ba-ccc wana nayebaka na bakomba baparter mpe na monaka ba-mcr bango nyonso bakoti epa félix bakombo moko biza baparti wana nyonso ya mike nyonso esekoti na kati ya union sacré donc emumeli te donc union sacré yango bacreye yango ya 24 jours mais debandade moko batata wana tu sikoyo chilombo batona nyonso basali nanu na kabila azwi kaka le même personne azokotisa bango wana bango bakabila basalaki te kuna ndenge nde bakosala donc bazoya wana juste mpona bapositionnement mpona mabumu na bango batona basali na kabila bamisusu baza wana basali na kabila 18 ans bamisusu ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans ba 18 ans basali na kabila donc bazaka jusqu'à 18 ans ba 18 ans ba 15 ans ba 14 ans basali na kabila neti Francis Kalombo ye 10 ans na kabila donc moto andenge wana kaneni Katumbi 14 ans na kabila
bato ya ndenge wana baoya osala biso nini. Donc yango nazosenga mpenza peuple en tout cas to mikolo ekoya ekozala vraiment mikolo moko ekozala un peu biso moko na baoyo vraiment bazalaki kotambola na ndenge ya malamu bamingi bakokwea mais baoyo ya malamu vraiment il faut kopersévérer to persévérer pour la libération ya mboka na biso eza proche. Donc merci bandeko, en tout cas toyika mpiko libération eza certaine. Merci papa. Matondo, qu'est-ce que nous devons faire, bandeko? Bozo kolanda biso poete ya solo, ça fait mal à tout le monde parce que nous avons un thème à moto, te pour moi, auto vivre na Congo, ils sont la seule. Todo sala seul surtout dans le moment où doko tala où ils ont les gars na Mali, où ils ont les gars na Sénégal, où ils ont les gars na Côte d'Ivoire. Vraiment toujours moi na pene que ya solo tout ça banyama. Tondima que toza RDC loko makasite mais RDC mboka banyama. Jungle tondima ngo ceux ba fingi biso tondima kango to boya moté. Tondima kango to ba ke mutatanga na mabele koloko ngazate po ayeba ko détecter que mabeza ko yela biso. Alors, tokoloba ke bande ko na biso baza ba inora po ba boma bango ba boma éducation ba boma nyonso moyen ba résoudre ko la baptisate ba résoudre ko ba nyama ba kosa bango mbala boni ba kosa bango mbala boni bazo kosa bango mindele bazo prévoir plan oui Félix au salabo yo ko salabo après bo corriger bo salabo côté ba to beti maboko ba biya ya so ba yeba tangate fallait ba yeba ba détecter que mal zo bomba na wana comment l'époque à Mobutu, bazonge ba bete ba chita sim bazongi. L'époque ya musée, ba côté na musée. Si ko ba salige, ba sala ko ba patani, ba bebani, ba kwe, ba bani ko bete ba chita sim ngo zonga et pa ya chilombo, pata chilombo ko bete na bango ko. Me bani ko ba ko sa bini ba. Ba like na bino se pe la longo trop, tant tout le monde bandi ko zo ba like et ça va me faire plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. C'est la seule, je vous rappelle encore, la seule et l'unique chaîne Oyo et Loba Kamakamu Oyo. Tout ça, Koloba. La chaîne, la chaîne en comédie. Oya Biso, et cette chaîne Oyo Kundo la Kaba vérité. Oya like ça. Binope que Bolanda Oto de la Kaba Nyoso, le petit notre Boumoni, Malabana Biso Nganga. C'est que Bolanda qui te passer. Vraiment, le sac qu'on a vu, na yonde qu'on a vu sur fondation Voluzi Kimbangu, ya solo le sac paille na bande qu'on a vu sur nyonso batondi ebele wana. Abonnez-vous massivement, ba like na bi sur la capsule. Voilà, diaspora. Ceux qui bisent notre télémité et qu'on a la place qu'on a bande qu'on a vu. Vous de la diaspora, bino bande qu'on a vu sur la diaspora s'il vous plaît. Totalement to sauver bango. Ceux qui ont compté sur bango que ba ça quelque chose. Que bazar niveau wana te pour ba détruire ça tout le temps mindele ba travailler moral na biso éducation ba détruire ça donc c'est dit to tikala ba to ka ba bazo mona mutu mais na mutu elo pesate on mutala ti costume atoni na parlement na kata parlement wana bazaka oui non oui donc bazar wana te pour ba raisonner que non, on a solo bawa, et ça venu battre, parce que t'as la grande bande. T'as la grande bande qui n'a pas rien, n'a pas commenté, n'a pas bêtise, comment on sera comédie, monsieur va t'attendre, on n'a pas parlé, pas Bobina. Bobina, t'es quoi? Ah, Bobina, quoi? Ah, ok, neto, ah, ok, d'été, ah, ok, neto, ah, mais Bobina, t'es incroyable. Et les gens en police, la vidéo en franchement, toujours qu'il voit que c'est un peu la déco. Et ça sonne du bossa banana. Oui, peut-être que vous avez un sala comédie. On a parlement comédie. Et la cité, bah, tu vas te coucher dans l'hôpital. Bah, tu vas te coucher dans l'hôpital. Bah, on va se faire qu'il nous parle les ambana. On va avoir les classes. Bah, ça va soda qu'on va couper. Bah, on va soda qu'on va couper. Kinduma na kindumba. Passe malade des autres tournées entre les babos. Bah, Oliana. Bah, cimetière peut pas y tourner. Donc, on a monté le bon. Nini chana biso mana monde Congo mindele baso sepe na mikolo Congo ata ba pays so aboyi na Congo to zo ataka moi ceux qui si ataka moi 10 millions wana to 10 millions ba komone ba kufi e ko sala malambo 10 millions na ba ko kufa ya ba ko ba kufi Congo le pe ayeba de ko na nyama amoni nde ko na kufi andeki na yi akoluka ye ba député ayi kuta akuba bomie na mundele andeki na ipe voilà
Voilà bandeko bana sommet kolo Congo le sako merci pana yo maman Adelina Mampuya na Flair na yo vraiment maman nzamba kumisa ma bandeko s'il vous plaît biso na diaspora tout sauver bandeko na biso ba wana baza bana maman na biso surtout landi bo bazo se compléter ba wana baza bana bandeko na biso te batondi parlement batondi sénat wana ba motemo mabe ba kota na ba loge ba kota ba franc-maçonnerie. Donc c'est à dire que ba biloko tout ba kota wana comme ça ba ngana mawa et bandeko na biso ba yeba ke baza na faire na bato mo bateka molingo pa ya Satan ke baza na mawa na bango te bandeko za ko yeba te to sauver bon s'il vous plaît que chacun de vous a sa l'effort a se va nekonel ba ke no bandeko bolongwa na kati na bonzela bobuyi wana ba jo bazo sala nek basira bo rappeler bango émission za wana botindela bango bo partager on bandeko. Abonnez-vous massivement, partagez nos émissions, like na bino to se prepare mingi. Voilà, matondo na bino nyonso wa koyi balanda ki biso et que Congo siliki to bosana yote papa, maman na biso dike la lemba ba motema na yo vraiment ya solo to se pelipe ya solo maman. Voilà, bandeko, s'il vous plaît, to bunda na bosolo, to bunda na mboka, to bunda na batute. Parce que bandeko ebele baza kuna maman qui pas vite T. Maman qui pas vite TV, corrigez s'il vous plaît pour esclave, vous passez toujours temps pour que nous ne pas envoyer maman qui pas vite. Voilà, on est aux Aramanamu TV, le sako et pas nous. Voilà, ben des côtés personnels la cannabis pour la mukuro ya lundi. L'autre dans l'émission T, mais ceux qui écouillent belé à ma casse, tout le monde met toujours le bas, ben des côtés l'andaté, bonjour ça effort vous transférer na bandeko po ete bandeko babunda to bunda na mboka na biso tire to bunda boto toka moto soit ça le passe on sentir parce que c'est chez toi pour na zana mboka mushute bandeko excuse ngai bon moi na ngo comprendre ate me bate non ngana bundela ka ngo pour na zana mboka mushute et si ngana nzali mboka la ezali na tata na mama aga ko compter côté mushute que non ato zali na koko moko azalaka na Libreville koko moko azalaka na Côte d'Ivoire koko moko azalaka na Gabon Angola nazana ye ya omoni nazalaka kuna bundela ka koko potita mboka na ngaba koko batika et puis ba koko na ngaba bazaki ba vrai révolutionnaire ba koko ya nga na kanti ba mingi si na lobe na bino nana makila wana na kati nzoto donc o changer ngango to corrompre ngana rien. Voilà matondo mboka bino to pesa ni elaka mokolo ya lundi bo sana te ba like na bino bo continue ba like bo continue ko partager l'émission na bandeko bo sinale bandeko nyonso bazana ba province ba bandeko na bisa ba Congo bandeko na biso bandundu ya Équateur ya Katanga ya Bakasai ya Kivu ya ba Congo partout s'il vous plaît bandeko to tele mato bundela mabele pour Congo sinote bazo seka biso o mono zo tambola nzela bazo seka bita zobo bana mboko tona bomengo metala za boyi awa bazo seka yo mama ba seka ka yo na place musalo salaka anti de rappel eza osana États-Unis na Canada no sala seka ka yo ndi mboka na bango de tonga mboko te de grâce à leur pays ne leur tout ça mais sur tara ya za boyi awa ça fait mal boyi ba mama ça fait mal beaucoup à tata parce que les bazo mono za boy wa mungamba mais yoko sala mungamba te yo be bundela mboka pozonga na mboka na yo oke no sala les yo zo continuer na malidi na ba passa mu Congo na ba nini o memaka ba koko o salisa ka ba koko ya ba koko na yo moko salisa bango ba koko no moko finga ba ko bandogi mo mon so koko mundere yo meno mema koko mundere koko set kana memepo na salisa lo mola eni po ete na ko ba memanga na lola. Quel beau bungi. Voilà, ya solo bandeko ingeta ibobo matondo na bino nyonso. Mokolo molambo bonke.